ngai ka oyo zango naturel ozango ko sokola ngo tie bobaki kakile ka ba minute chokende ya mwamba la olela magi olela likuku meya tango telemi et puis alataki robe ya pembe tango telemi mai penza na kiti sika vandeki et puis ikangami na robe on to comprenons été parce que ceux qui ezaki te lamba couleur tu vas tout peut-être bon ce qu'ils ont pour un terme peut-être à régler pour moi ça la moto chaque jour té so ba lobi moi ça la moto chaque jour c'est ba kosi mais ma moto peut obakisa et ça là c'est bon au cause de vendre tout mobile na posa te posé ya biso pe mibali bokoma ki avo bambanga il faut lui comme la bankoro ou lui comme la qui sont oni écoute na bosani kiminga na mutu la peine so ko meli bongo cheval blanc kuta kosa donc ba melaka ba kita matana ya zo ya na force ngape na obaka na ya nelengi to tout année to sali maman bombe toujours dans les bons Magui Bokungu mwana mongo la suprême de la presse l'orchestre pété émission abino sans frontières ngo bolingaka mingi bambote belé bambote théâtre na lela bino grave hein chaîne nezaka moko info 16 nde makambu info 16 nde ba solution na bana bango ba poussa na kaka mwana mongo l'orchestre pété fanda comme na vandi yango nde makambu lelo eza koyinda ba fi ba komi kaka système ya bokoko tozo comprendre te soki bazo luka nini ba fi ya naturel bazali susu te ba komi kaka azana mwa mama na moko boye donc soka linga bima kaka na papa et surtout ba papa ba pesaka ba programme bébé lobi tozana yo hein wana ye lobi nango na tongo comme rendez-vous à 18h akepa mama ya gambela mama pesanga oyo mama zongi saboye wana azu achango na vagin pour ekoma moto et ça la bona boy yango lelo na yambeli bino artiste comédien comme na no oise équipe makasi ba changera jamais équipe e gagnaka le grand cameraman a fongola biso tozana yemoko blessing Mwanza pour na mincha comme président leader à tout leader tout honneur donc président bonjour président Mwanza. Bonjour Magui Bokungu l'orchestre pété. Alors merci. Bonjour Sina. Bonjour Magui. Boni. Très bien. Bon, nasi boki sujet na habité na banana nani po makamongeza maya ko yinda mibali pe bakomi ko réclamer ba finesse bakomi gubo ndenge nini ba finesse bakomi ka guko le kabantaba OK biso nde ba mongo bangala nde to leke ba biso sokomi ka ndeng moko sina ezaka nini ipo kendanga ba système wana bon Magui ya na ona ndenga mabete ya ka ozo mataka ba vitesse na cadre bolingoti ya mabete po basala ka eloko na muto olingaka neti ngande na bona ko linga jona nga trop na moyeke niveau jona nga ko maranga bite fe na matisa ya mabete ya lo comme take somba kisi na pharmacie essaye lo te na moni sikelo ka mabeza na donc pour na yo ndenge ba fi bazo tia ko baka ba biloko na vagin na bango zo trouver ça nango normal Magui muto osala po mobile na ayoke gu po azala bien esaka po na propriétaire nzoto mabeni nizana ya mabeza te Magui basala kaka neti ngande na nga boye na bite po jona nga na komisi na ba niveau na lelisa ya na osala soki esengi na baka na baka se esengi na vandela na vandela oui voilà blessing pour blessing ye alingane makambo ba mingi te pour ngola comme ne président pour na yo. Merci pour la parole. Vraiment basi o ba komi ko teba bitiacha pour que base à la kaka goût sur azana mobile non ils ont normalité. On commis exagération. Pourquoi ba maman o ba boti biso. Ba maman ba boti biso so ten na famille muso mo to botami ba 10 ba 11 ba 12. Et na époque na bango est-ce que ba sala ba biloko na bazara na ba bitiacha et pourquoi ba papa bazala ka fidèle na bango boti na mwasi moko ba na 10 ba na 11. Pourquoi pas n'importe pesa la kaka idem. Donc ba fi alilo comme côté na ba bitiacha ba bibaka baka tout ça pour que mobile ayo ka bien eza normalité. Et normalité parce que ba conséquence pesa il tozo monango. C'est pas normal.
Oui, voilà, tu as toujours un débat pour le Marabokoko. Si n'a aucun des blessings amis que c'est pas bien pour nous, donc ils ont toujours qu'à appuyer raison, on a qu'ils a bien pour nous. Maintenant le jour où tu as ngoté et que mon bal à surprendre, ok non, aux a bon au tiangoté, ce que l'on est une. C'est ça là l'autre, hein. C'est ça là non l'autre. Au tcha c'est ça là l'autre. Mais tous autres tchaka pour mi ben na biso bande très compliqué. Vous comprendre. À quoi que place mo boy, à kuti elengo non ya yokati. Ya yanga tika kasima. Izala te. Mais le monde na lo ba bel blenda alobi ke ezala ba conséquences. Na éviter conséquences on est ya nini. Isa conséquences, c'est ça qui cite. Pour ba qui sont pesa non ya belé to ni ba to ba lo ba ke te zaka ya mukie. Em so mona mambu maman mukie o sokolika otie. Na minute o tati o kende. Et si là non. Et tu as na kata nzoto te. Ngalo ma be na mona te. Fidèles internautes, vous s'abonner toujours na Info 16, Info 16. Bolanda yemo ko sinenda zo bakilo ma bezate. Merci na. Et donc ma be ezate obi ke bokoko ezalaka na dosité. Au moins ma be absonde ba africain, to négligeant de bokoko. Ma bende yango wana. Mais bokoko eza naturel. Ils sont ma bête. Donc qui ça mingangati. Pourquoi tous la M sumunga munde la sali kiss to somba poani. Pourquoi biso mo eza naturel to mona ngo faux. Dozini. Est-ce ba kiss to mila ça pe na ba dozit. On a coûté ça naturel. Ba tie le côté, ba lambi yango te, ba sala ngo bisasa la to buki ka otie boye, otie. Neti lo mo ba be ngo za système. Ya on coûte ba lia ngo même na Thomson oke ka osokoli, o sali bobaki ya dega magi. Wali wa. Sina zo bomanga eloko yebsanga pe na ebate bate ba na ba eloko ngeza nini bali yango na Thomson et sala nini na nzota mwasi ya monika ngainga yo bezala ki olambi yango na musaka na Thomson oki dio ya na système dégaliwa ozwango ngai ka oyo zango naturel ozwango ko sokola ngo tie bobaki kakile ka ba minute chokende ya mwamba la olela magi aolela likukume ya oh ngana olo ba vérité za mambu oh esala me pesa bongo blessing obi ke blessing na lelo na ebite blessing ozo bela na moyo ti lelo bazo mene yo ni ovandi kimeke ki leader groupe ezo peser na mutu bien deni ozo koloba te magi micro so eza pa ya sina oloba o nyonso za na mposo koloba non c'est un débat e ko panja na ngope micro problème te. Je ne pense pas que n'engue sinazol ba wana ngai ka ngai so ezaki bongo c'est que na ba marché ngai koza suite potola ba wana ba Thomson c'est que ba sinyo so ba stock ba ngai ba bombi na ba cuisine na ba pour que ba sala ka iloko wana osina alobi mais je ne pense pas so na lobaki ba liboso ke ba conséquences ezali parce qu'on a vivant ngo to kena matanga moko boye to vandi il y avait une fille azaki na matanga wana tango atelemi et puis alataki robe ya pembe tango atelemi mai penza na kiti sika vandeki et puis ikangami na robe on to comprendre été parce que ce qui ezaki te lamba couleur tu ngato ba peut-être bo skizenga pour un terme peut-être à régler mais est-ce que elamba ya pembe donc ils a pas régler te makila te mai to ki on ka baninga ne ka o ka bazaki wana kaka bandi ko tonga ye na moni bichacha bibaka baka vandi yomoka komo bimisa mai isika batu baza izaki soini quand même hein pour na bana basi donc ils a bien été nzamba sali bino naturel asali bino naturel tika mobali ya akuta yo normal so mobali soki mobali azokuta moi si normal te ils pour na bango moko moi si donc quand les équipes pour moi moi si asala rapport sexuel na mobali mi balé na tomi ça tout na jour moko ya passe mais le comment na moi si à cause rapport na 5 mbali na journée moko et elle est très à l'aise. Donc, à celle na 9h, à celle na 12h, à celle na 15h, à celle na 17h, na 4 mbelles différents. Et un normal. Alors, 6e temps, il y a un coup de normal. Polele. Aïe, est-ce que vous allez? Ngayo, maman, tiens, na ouinti, pour battre na Thomson, yo, que kozwango, pour anini, pour ozonga, to osani, non, batam sa vie malam, ndenzamba sala ki bango baozaka, bon, ati ngayo, toliango, na ba Thomson, na ba mustaka. Donc, d'après Blessing, ba fi bo tambola tellement mabé bo coucher mi ba le belé ngo tendo ke pa bo ko bo ba krablo ko ponjo te zongaka. Tu penses que ce que zongi bongo mo bala ko pénétrer ba mo qu'est-ce que ezala ka bongo tibo si so bien so ka pénétrer ba mo ko mona ba mo ko polele wana ko sinjoto mo c'est élastique to longa no ba kiss mpanzi na ko bi na no ba siko na tekisité na soko na binomba mso yeba na te
pour nzoto mwasi eza élastique elongo na ina loba na ye mwasi so avandi otanga mai eza na basi musu abeba na ye ane dia yo bebe eza pour na ba conséquences ba kiste wana ezaka ba maladie mon film mususu omona po vanda boye fi ata babiloko na se ata ba légette pour nini abimisa mai wana eza maladie il faut luka ba traiter ye mais ça te pour la conséquence que ya robaka ba kisi to ya otia nini ya wana esala ke moi ça comme otanga mai non eza bongo te babi muto olingi mingi ondo saleka babilo moka po alinga koka mingi ngaso na sele na baki mobile na ngaki po na linga ye na lingi na ngate azwani akene pa mwasi mususu ngaso na bona nga po eza nango bongo te fe na baka ti obaka bongo mobile no azola ko mbanda te j'espère jaja ngaza na mbanda te yebi jaja Magi omoni sinandenga albona ke nzoto ya mwasi izara élastique bien sûr mais mobile azaka na mwasi na chaque jour lelo na yebi ke na tike mwasi nanga boy soki na ye na pokwa to lobby tant on okuta na mwasi nanga na oyeba ke non azaki boité bien sûr ezaka élastique mais mutu o ozaka na ye souvent ayebi déjà ton bosangana ka azoyeba déjà ke non so na sengana mwasi nanga na penitaka na moi difficulté même so na yemba mo ngamo na yebi parce que na yebi poto ozaka na ye mais so pe na yepe boy na yepe na kuti pe normalité un normalité donc ezali pena ke mwasi na yo ndengo tikaki yo yepe kuti ebongote abimaki na yepe ta mususu asaki ne babiloko moko boy pe so to yebi alors bateke za élastique bien sûr élastique mais ezongaka nenga mo na tikaki yango na comprendre que non ezaki boyite mais obi ke blessé bino pe bato bakomo tinda ba fina ba ko baka e komika non fia na ye ya za goutin aye penza mais petuana pardon moi te bino kande bosala bobo komo tinda ba fi ba ki ne kuluka ba mama gambela banda ko baka pona no so ba cause pona ka bino bosala bongo bon magi beaucoup biso to ko tinda basité moi c'est mon force assir na nzoto na ye moni nga naza na sexe ya basité mais je te dis au moins ka maya pompe ka maya pompe ça qui se mene pour na nzoto basi maika ya pompe yo moi si pena oyo ami yebi kaza moi si avant ozwa nan ben na yo même cantine ka ya mayo tondi si maika ka juste mayi wono bi na tika on ka pona ezaka pona sexe ils ont ça basi normal maika ya pambo et donc ezati ke okeno luka ngai okeno luka mama mo non maika ya pamba alors que zanga koyeba sko ya basi donc ndenge bazo memela vie na bango na ba pressé donc tani na osokola ponde na abo shida donc ba moto taka ne comment na wele nde na abo donc na 13h na rendez-vous na entre nous na 15h na rendez-vous na bandal na 17h na ma campagne donc na attend kota sous douche te mama moi ça pesa nga mo loko mo bino ata monaka na saki so na sisika awa mo ngai wana kana sina takida po biso to bi ngai wana na ba mama ya kaliza ki soki net na mwana kueibo ya vimbi mo litutu bazu mo titse ngai batie na moto boye eteli ba bambio a litutu isenini ekiti mais na kama lelo ngai komike ufinika ka boye allez otie na sexe ozongi na kibo moi sinon c'est de n'importe quoi. Oui voilà et ce qui a wana te voilà fidèles internautes ba fi ba comme toujours makambo ebele et maintenant ba fi ba komiso qui pour a dominer mobali voilà wana pe banquette nga pe na seli ponga pe na moi na tambo pe na gambela na moni misu ba benga on ba température wana personne qui moi ça tient wana moi ça comme moto donc ba fi moto nzoto naturel et kenda wa piscine moto nzambe ezala na oyo bakisa pesa la moi jarte pour moi ça la moto chaque jour te so balobi moi ça za moto chaque jour c'est bakosi mais ma moto pe obakisa et ça là c'est bon okozo vendre tout mobile na posa te posé ya pour jamais ko za la ke na vandi na zaka malili et ça là pe bien te vous comprendre qui si eza mabeti tous en non clair magi qui si eza mabeti bangai eza mabeti mais zaka ozo batela kaka nzoto na yo mobile na yo akinde libanda te ponga na zabe na kokambanda te na kokanga te mobile na ngai obeta na mosi msuno olinga te parce que est arrivé te na fina na m'inspirer ba stratégie nanga ba stratégie nanga za ba mama na gambela ba mama na zandu ya masina ya matete bango nde ba sa po biso ba mobile sa nini evanda ya nango kisite eza naturel on est kisite. Oui voilà, vous s'abonnez toujours à Info 7 babi moi c'est à Pembe
Roli Piana na kacha Dubaï yende makambo yende mtakangi Dubaï. Mais en fait elo je pense que passi bosuki ka wana te basi blessing en tout cas mibali vraiment besoin un problème moko eza tellement sérieux monsieur ba komi même ko sukola a sukoli vagin na maiwana et puis c'est mobala yé apesi mobala sukola maboko era olia alianango ou soit toka zo ça peut-être ba mélange à jus azu maiwana sukoleli vagin na ewana a on a mélange à jus. Donc moi ça m'étonne. Bozo luka nini, bokomi ko luka ko dominer mibala batu soka ye akanga makaka na yo. Juba mama na ba ozalate. Bosuka bi. Suba mama na ba ozalate, ba mama suba remplacer. Aba ba mama na ba za ba misupe bazalaka. Comprendre bazalaka. So ba bazate to zo misusu ba bima. Ba kuja no likambo samba te. Blessing leader. Au moins peut-être que bamibala on peut bazo kanga makaka na bango pe libela te. Ils ont momentanément na yeto se paye na biso. Et moi si nanga parler na otika ite. Pour nandimi nanga te muto kwa se fiki tenga ko uta France ayeboye akuta ina fi moko wa à l'époque akuti sonde nini tanzo zonga France alongoli ma gloire va vala na ndaka libala parce que fi wana yakinde akuta ki sonde nini. Non, ezaka ba sentiment mo ezaka momentanément. Omoni donc ezapa na temps moko boye pe et si la na ndenge olobiso ba mama na bazate siko yo ozaka lelo loka mama o aza lelo yo otie mama na so azate lobi wa koya otie lobi okuna koya otie siko ti wa hein parce que to yebi que moi si ndenge nzamba sala moi si nzoto moi si zaka sacré o comprendre moi si ezate que OK no kotie loko moko ma moto so tuti mobile boye mobile azo sentiment non mobile ezate comme on aka moi si boye comme on aka moi si boye koka et ningisa so pe bilo nzoto na komona ikabu mbala moko pe na beti masolo so pe simbi o comprendre et ate que yo moi si so yo toucher nga boy non on est n'importe quoi. Bona Real na Dubaï hein babi Roli Piana et Bona Real na carte Dubaï bande bato ba simbi Dubaï voilà na ebité to lo basiko neti histoire ya ngai wana o sina alobi siko neti oui na kangami nango non yoka zela na silisa zela okozwa micro neti lisolo nini ya ngai wana neti siko neti ba mama na biso ba la belle na biso o ba na poto siko neti mupi kwa ngai so okeneti na Château Rouge okozwa ngwata ba 10 euros donc na ko ba neti ma gloire va vala akeya so minika ngai ya tina ndaku pour que esa kanini eso ngiseka kibomwasi tani kutangiza moi c'est à Londres donc akeya so minika ngai wana na alimentation ayi na ngwa tina ndaku pour que eso ngiseka kibomwasi ozumote que c'est tout un travail o comme non o comme condamné na moi il mo boy sina tout la vérité quoi na boité biso na bino to saka elo moko po biso pe mibali bokoma ki avo bambanga il faut lukomela bankuro o lukomela kisongo ni kutu na bosanie kiminga na mutu lapin soko meli bongo cheval blanc kuta kosa voilà mibali misusu omona ki apeni ngeza mutu bo excuse nga te fe na sani na lukana vimbi sa bosa ngopwani pourquoi pas biso to salon voilà to sala rabwe to sepelisa nati ah oui bon mon ma bête. Oui, voilà, ambassadeur Raymond Singa, respect. Na kacha Suisse, babi deuxième personnalité commune en Goto, babi Yonde Makambo. Blessing. Sinon répondre yo a habité ce qui te souka pour des bons moments qu'on peut aussi la té. Bien beaucoup comment mais là, ba lapin, mugomboro, au moins la bena via na ba. Abeka moi fima ozeka bokoka te ba poussière na masanga to comprendre bino nyoso bo luka nini au bino be aux naturel tes dia quoi. Moni moi ça que se comparer jamais na mobali banda lelo ti ezokoya comprendre et kotala nanu forme nanu ya sexe ya moi si na mobali izandinga morte comprendre sexe ya moi si ils na forme ya trou et à chaque fois yo oza kotia biloko oyebi eloko yo siko yo o siko e banda ko bima kuna na kati ouais siko mobali aza mobali soki ameli na ye eloko moko boy pour que et pesa moi endurance et c'est pas que son mobali a sali bongo yo pe moi si OK au sali bongo ba conséquence mutu tozomona na ba Facebook tozomona moi si pena bo ala l'hôpital ba face tout et panzani pourquoi que n'est pas maman moko boye a baki bloc comment pour que face c'est pas dit que moi si oza face ndé mobali au sali a kolinga yo hein ba mindele ba bala raté bazandeni ozomona azana nzoto miki. C'est pas dit que aux aka fait minen non pas conséquence tout le monde
kepa mama mo boya pesi biloko moka baki na nzoto tozo mona bango boye fesse panzani donc moi écoute ya traité ça te ba docteur ba comme kama mutalali ka hôpital boti muto sa nini akufa c'est comme ko bimisa ba mai tout ça likola bitiacha mais pas ba mibali to mona ngote mobile soit à utiliser mo loko mo pour na endurance na ya za mobile yo moi si tikala naturel parce que nzoto neza sacré ton bani de côté ba bitiacha wana oza komi baby sa yo moko donc zo ba teke yo ti ozo tamona nzela e comme ka oh wana ba komo choka munoko kabu wa nini bilandala na bichacha blessing blessing voilà sina eza yozo ndima te eza ben convenant mabe tout mona kala cancer vraiment eza ba cancer ya utérus to no yo quand vraiment te melo to comme cancer ya utérus to comme ba cancer comme belé sutika ko baka donc yo pona yo okanga minoka wana pe soko changer vite ba cancer o batu bazwa ezateka pona babilo wana ba conséquences mingi to mona mi même na ba Facebook et uta na partir ba mindele mais bilo na biso mo naturel ba conséquences ezate hein po elo ni ngo onga na baka epesa ngani ti cancer so to bangi cancer na bilo ko baka to banga pe na bilo ko to lia po bilo ko be to lia za mabe elo mo na nefsa blabla na pese réponse donc ba melaka ba kita matana yazo ya na force ngape na baka no ya nelengi to tutani to salimba mo bombe ya mabete wana pendeza mabete nga baina na bonga te wana eza opinion na nga pona nga mobile na nga yoka gu ya fina matya ba vitesse na boyi mbanda alekila nga na vitesse wana et simbate oui voilà merci to comme un peu cochité voilà bien mon bolandi to un peu ba conseil pour te la casse de lundi débat on a débat on est ici là té pour sina pe kuna zaneka po boko onde makambo blessing pe oboyi makambo na mena conseil nini blessing leader blessing na moni groupe comme ndo comme leader boy groupe comme chanson makanti pour na moni ozaneti okolobate même Irène Ouantara la parisienne elle se battant au lobara mingi mais là na moni mission qui leader kaka obule chaîne nzambe na ngana loba ndeni chaîne conseil no ko pesa émission to ça na biso to zoloba ki leader izanango groupe izanango donc groupe na ko vanda te ke na osama kamso to ko raisonner groupe yali so na sel groupe parce que na yebi ke ba soutien ezali Pascal Yombe Bank of America azali Zefiki Tenge azawana Pixelo Megano azawana donc conseil on a ko pesa ka ba sinon botika naturel nde nzambe asali bino babilo ko ane bimara te to banda ko sepela na biso ka na bino to za o sepela to za ko sepelisana donc botika babitia wana so bino boye bate nga mobile na oya na nga to kutena yo mais o nga na okini ko so apena ba massa na nga yo o ebité o comprendre mo epena ibisongo pesa teke moni tant to zaki na yo zaki bozaki non nga na garder na mutima na nga o nga na okisona ba massa to elbanda o ebité alors izo kitsa bino donc basi botika la bino boza lokwa ba Sandra Dimata donc ba bi beauté divine maquilleuse divine Sandra Dimata moi si moka pembe na France donc basi ya sérieuse bazali ba Sandrine Makengele donc basi ya sérieuse bazali basi pena botika la bino et ça biso mibal bien wana moni blessing au cospe ka mabanga mbama po yo penza aux analystes bon salon kamba mo po na bisi na za batu minte yo pendo la biso carnet le ndeto vani boto mona carnet liboso donc moi ko to lo ba utezate ya beta kaka po tout samso boy carnet fait ça la ka pour groupe ya blessing ezala yo yebi kaka bon ba dédicace ko zanga te na pesi Pixelo Megano motema ya Jacqueline Costa bambote na binango wana tani kutangisa na Londres Nicole Esther Kitabeli la mère de Blessing wana ma mère Olive Kaninda général Pisusi ala Lukisa général Babi yone makambo nga zolanda kayo Rodrigue Mwanza en Amérique Zefiki Tenge Irsil Mavinga Poupée Noire Sandrine Makengele Sandra Dimata Babi Jilim Putu yayo yango wana na bosente Pascal Yombe Bank of America motema ya mama Ani Mujinga Sylvie Lukisa la baronne babi solo la ba solisa otaka yo sola bien Brader Mavinga Pegio Kalisasi président donc ya bino yango wana contre mire. Gloire à Dieu, amen. Au cabinet prière à dédicace. Ya où il est pézène de moi mon yaya ya où il est pézène de Paris. Babi soin taïbo, fiston Malula est morte babi. Tozé la carte toujours dans les bons. Voilà, ma copa. Conseil no ko pesa ba ma copa. Nous na mo ba ma copa no ba lelo ba Holanda. Babi yo lo ba bien. Ko conseil no ko pesa ba ngo vraiment. Conseil ba on peut bien pour na banga na o bombarder conseil mo kwa yaya. Te magina lo ba nga trop te. Moi conseil muke kaka wana ba ibanga.
te na bange bele te o nganga eza naturel to liango ti liango te akasi mo conseil kana ba ngai ba ya eloko abo eza te ba continue osala po ba keba so osali te ba ozelo mbanda ba o ba osala te fe ba rejoindre ba ningo ba osala po ya keba ba ujana ba mabe ba piti wana so ba zweli ombanda ujana pandi likolo mo ba dédicace sala moi ja mbote na pire vient na lelo fort au pire petit no palais ya kati vient na sabe miniki yo ebi kaka ka ndenge to solo laki wana na benga ke masa te me ndeko shima bwilu babi mwa poto a solo ya dega oyo boya sa mukina mbote ba fan tout baligasi. Merci beaucoup. Ah, bon s'abonner toujours et belé na Info 16 Tebse bino babi onde équipe makasi. Ba changera jamais qui peut gagner ka pourquoi pas ngap na sa ba dédicace na ngai. Yemoko suprême babi, suprême P, yemoko zana suprême dimbisi babi, yemoko muta media zawana voilà. Irène Ouantara la parisienne. Non, les là, donc ça l'a vraiment bien et ça l'a bien. Pourquoi pas? Moi, ça pembe roli piana, na vient na bona réel na katia Dubaï babi bangonde makambu. Christophe Mafuta, doyen à Paris, na bosente mon ami Tembo, mon ami dedans. Na bosente vie na moko ya kati komba yunga babi mo konja Espagne. N'Espagne bazana bangote kakandeye Adolphe de Switzerland pourquoi pas non si dia qui est na kacha Suisse to tiango ka bongo bo s'abonner toujours na Info 16 bo s'appeler na Info 16 nzonding est-ce que ba ba théâtre bien ya Kano coming te leader blessing pe abano boka ba film ne connaissa so bien ba gros business bino nyonso na bo c'est le grand caméraman pour na bo na triquer image Aaron les grands caméramans, respect des grands caméramans, il y a célibataire, il y a Njoto Mike, il y a Boga, bye.